Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino basango na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango mingi oyo tokopesa bino na oyo etali bongo ndenge nini ba diaspora congolaise mosusu oyo bazali awa surtout na Europe bazali kolobaka makambo liboso ya ba kamera pona kolakisa ete bango nde bazali basantu pona kolakisa ete bango nde bayebi ete Congo wana soki lelo Joseph Kabila azali te bango nde bakosala miracle po ete Congo ekoma paradis pe bango pe moto bakosala tu soki lelo Joseph Kabila azali te bango nde bakosala po ete Congo elonga na dernière position ekoma soi-disant na 10e position ou bien na 5e position oyo kaka ndenge boyokaka ete Mobutu atikela biso kaka makasi na maloba mais ba evre emonanaka te yango epe bato oyo ya opposition na poto eloko bazali na yango kaka makasi yango wana makasi na maloba mais misala emonanaka te. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko boyebi ete bato mingi oyo bomonaka yawa na poto oyo lelo bamikomisa ba opposant congolais par accident na ndenge ete baarrache biftek oyo bazalaki na yango lokola bakimiawa biftek eza lisusu te bamikomisi ba opposant congolais par accident. Mais lelo oyo tokolobela mingi lisolo ya mwana mobali moko oyo tosilaki ko lekisa émission mokolo mwa lobi oyo tochaki tolobaki totunaki ndenge nini moto akoki kofinga ba konzi ya Belgique pe kofinga roi pe azali calme sans même justice elandela ye. Mais bandeko babolingo tango émission wana elekaki ba scorpion noir na biso oyo bazalaka presque partout bakotaki bandeko vers 22h ya mokolo mwa lobi pardon 23h ya mokolo mwa lobi totala kaka fax ekomela biso tango fax eye bakomeli biso ba makambo kuna bandeko epesaki biso émotion pe tokamwe. Bandeko babolingo mwana mobali oyo bozali komona na babilili oyo azali koloba liboso na bino oyo ndenge bozali komona botala ye malamu soki omoni ye olobi penza oyo azali responsable un homme sérieux un responsable père de famille donc moto oyo makambo azali koloba ezali solo yangana tolobi ete bandeko bato mosusu ndenge bomonaka bango basalaka makelele liboso ya bakamera linga nde oyeba nano moto
po ete soki oyebi moto nano te obandi kopesa ye kobwakela ye bafleur rose bandeko ntango koya koyeba ye nde okozala dessus mpe oregrete bandeko babolingo mwana mobali oyo bozali komona na babilili tout d'abord kombo na ye Fanfan Longa kombo na ye Fanfan Longa avandi bongo na Angleterre pe selon rapport toyuti kozwa balobi azali escroc ya kosakana te balobi azali escroc qualifié bandeko boyoka sikoyo lisolo mwana mobali oyo mama na ye azalaki mwasi ya Général Munene ekomaki na moma moko bandeko mwana mobali oyo na Congo tango Général Munene aza na fonction mwana mobali oyo akei kotia maboko to akei kodokola mbongo ya basoldat bandeko Congolais na kosenga na bino bofungola matoi bolanda histoire oyo na bokebi nyonso po ete oyo ezali ete bascorpion noir na biso bauti kofungola boîte noire ya makambo pe boyoka histoire ya mwana mobali oyo makambo tozali koloba ezali liseki te ezali vrai bandeko mwana mobali oyo kombo na ye Fanfan Longa avandi bongo na Angleterre na Londres balobi azali escroc monene na ndenge ya kosakana te balobi ete ayibaka mbongo ya basoldat oyo neti mbongo na kesi ya basoldat oyo lelo tango mosusu bazali kozela po ete mbongo wana bafuta bango tango mosusu na fin du mois ou bien sala makambo mosusu ye akei lokola azalaki mwana ya donc mwana ya mama oyo azalaki mwasi ya Général Munene akei koprofite ayibi mbongo ya basoldat tango ayibi mbongo wana bakangi ye bazwi batie na prison tango baye kotia ye na prison Général Munene akei kosalela ye intervention tango Général Munene asaleli ye intervention baye kobimisa ye après quelque temps après bandeko baye kozwa ye batindi ye na ambassade ya Congo na Corée du Sud bandeko botala kaka moto ayibi akotaki prison mais bozwi ye lisusu botindi ye na ambassade ya Congo na Corée du Sud balobi ntango akomaki na ambassade ya Corée du Sud bandeko lokola azalaki kaka motema dukuduku esprit ya kodokola kaka ezalaki kati na ye kuna lisusu akei kodokola mbongo bandeko adokoli mbongo akimi aye kovanda na Londres esika aye kovanda nde asali nini balobi amikomisi opposant pe na Londres wana na mbongo oyo soki ayibaki deja kuna na Corée na ambassade nde yango wana ayaki kobalela yango mwana ya moke oyo ndenge balobaka ete kindendi mwana mwasi ya moke ya kindendi nde tango abali ye ale bakomi kovanda na Londres na kombo ya Dorcas mwana yango ya mwasi kombo na ye Dorcas. Alors bandeko babolingo, comment expliquer un escroc, un aventurier oyo asali ba parcours ya kimoyibi lelo azali kofungola monoko boyoki ndenge azali koloba makambo ya Congo ndenge mboka na biso ezali ko avancer te, mais dans l'autre temps moko kimoyibi atika te bandeko akei koyiba mbongo ya basoldat. Lelo bato oyo bazali koloba ete basoldat bazali komona pasi okomona bango bazali kofungola monoko koloba n'importe quoi, mais tala ye moko na Congo ayibaki mbongo ya basoldat bazwi bakangi ye batie na boloko bandeko. Yangana tozali koyebisa bino bato mosusu bozali komona bazali koganga, il faut bolingaka boyebaka ba histoire na bango. Tolobaki yango malamu ndeko oye liboso ya kamera osali makelele olobi likambo te toyoki yo, mais soki ba scorpion noir na biso
bazwi histoire na yo eke batindeli biso yango batandi yango likolo ya mesa yebaka ete biso pe tokoyebisa na bato lolenge oyo yo ozali bandeko. Balobi ete meme na Londres esprit ya kimoyibi azali na yango kaka somo. Ezali neti baloka ekoloka ndeko bolanda te po bozomona ye pembe wana ntango mosusu meti bandeko meti ya kimoyibi oyo penze vanda na makila bandeko. Kimoyibi na ye balobi ezali lokola ya koloka. Tala kaka moto ayibi mbongo ya basolda bakangaki ye na prison pe bayaki kotika ye po ete tango wana général munene azalaki en fonction akende kosala intervention nde balibere bandeko bamakambo tozali koloba na bato oyo bakotala émission oyo. Soki bolingi bokoki kovérifier meme na Congo bokomona makambo tozali koloba ezali juste bandeko. Oyo nyonso tu makelele azali kosala bandeko azali kokende pe kofinga baroi banini nzoka nde ye moko moyibi escroc nde moto ya boye nde tokopesa confiance pona toloba ete politique me bandeko nazali koloba yango lelo ata lelo soki Tshisekedi azwi bokonzi emela biso kaka ba escroc na mboka. Tala deja liste ya gouvernement na ye akomi kotia ba ngwanda na kati bakengo adondo batebele banini kaka bato babomaka mboka na biso nde Tshisekedi alobi ete asala na bango gouvernement yango nde alobi ete ye nde ya kosala ete po Congo na biso koma un pays meilleur bandeko ata bino moko. Pabo mona ete Tshisekedi yango pe azali na ye na politique to ezolakisa ete azali homme politique moko ke aza na stratégie aza pe na stratégie te on dirait aza kodiembele kaka epai ya bamobutiso ya kala po ye moko côté politique aza ne pe na expérience te tomoni yango botala kaka na liste oyo ya bato ya gouvernement apesaki bandeko kokamwa wana nde bozomona esika mboka na biso ezali kokende mpenza kokota na libulu malamu malamu. Nde mwana mobali oyo bandeko moyibi monene azali koya kolobela bato bamakambo kosala bamakambo koloba n'importe quoi nzoka nde matama wana avimbisa bandeko ezali na bambongo ya basolda oyo ayibaki na mbongo ya ambassade oyo akendeki koyiba na Corée du Sud bandeko batindi ye na Corée du Sud akei kuna ayibi lisusu adokoli lisusu mbongo ya ambassade bandeko oyo ezali neti koloka okomona kaka mobali pembe bobozoloba meti me bandeko ozoyeba teke moyibi monene escroc monene azali liboso na yo bandeko. Il fallait ba scorpion noir na biso bapesa information po ete toyeba ye malamu bandeko. Kombo na ye Fanfan Longa avandi bongo na Angleterre bandeko kokamwa yangana na lobaka na bino bandeko babolingo tango toyebisaka bino bato mosusu bakima Congo ezali te gopo na Kabila asalaka ye bote bakima Congo po bayebi bamakambo nini basalaki moto lokola ye yo kanisi soki azongi na Congo na basolda oyo bayebi ete ayibaka bambongo na bango na kesi ya armée ayibi mbongo ya basolda bino bokanisi bato ya boye moto ya boye nde na Congo akozala penza en liberté pe akozala calme. Et surtout le cas général monene motabanda akende kosala intervention azali te mais bakozongisa ye na prison ezali pasi mingi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na zali koyoka mawa pe pasi mingi na motema. Komona mwana mobali bazwi pe pembe bapesi ye bazwi pe matama ya minene bapesi ye o ndenge babengaka bato mosusu o obèse obésité azali neti moto azali na obésité bandeko bazwi pe na nzoto ya mobali ya nzoto minene bapesi ye avandi pe liboso ya kamera aza koloba neti moto ya malonga bandeko nzoka escroc monene avandi pe aza koloba bandeko ayibi bambongo na Congo ake na ambassade ya Corée ya RDC na Corée kuna na Asie ayibi lisusu mbongo après akimi aye kovanda na Londres pe abandi koya kosalela bato ba makelele liboso ya kamera bandeko eza na bato mosusu ko okomona eboye yo kanisi neti moto ya malonga
Poka kandenga lati wana zumwe sharpa che banini azali koloba liboso ya nini bomoni ye moto malonga nzoka nde moto akopola. Voilà. Bato baza koloba ete bango nde bakokambela biso Kongo ya lobi. Or que ça sala aventure, Dieu merci. Bato na biso ya sécurité ba scorpion noir. Kaka ndenge ba kotaka na kati ya Angleterre ba yeko découvrir ba lobi. Oh! Ozali komi tungisa pamba. Moto wana wazali kosala makelele azali na ye escroc. Azali na ye moto oyo bino bokoki teke boloba ete atala boye azali na ye vrai escroc bandeko. Kombo na ye fanfalonga. Escroc monene bandeko. Pendenge zali wana mbongo ya basoldat ayiba. Kuna na Congo bazwa ye batia meme na prison. Général Mounene nde mutakendeki kosalela intervention. Bandeko. Histoire na ye nyonso tu. Yana tolobaki ete ndeko. Soki oyebi ete ozali moto ya bambeba tikaka koya koloba n'importe quoi liboso ya bakamera po ete scanner ya radio zoomel 1000 soki ezwi yo ndeko. Okobima polele. Toboyi te. Biso nyonso tozali bato pe tozali na bamabe na biso mais tosalaka bamakelele te mpona koloya oboyebu te. Ovandi kimia. Yo yebi ke okende na mboko yiba meme mbongo ya basoldat olio vanda kimia yo obandi lisusu kosala makelele. Oke meme na ambassade ya Congo na Corée batindi yo kuna okei oyibi lisusu mbongo. Okimi yo kovanda na Londres olobandi kosala makelele. Yango ne komeli yo neti mwa libabe moko boy tala matama ngo petikali munene bande minene bandeko on dirait mutazana obésité soka zo lobondire azana ba mikate ya minene ya 5 ya 5 makuto to banda kosomba kala yo ba obenga mikate ya minene wana on dirait azana ngo na matama nzoka nde eza ba malchance ba mbongo ya kimoyibi ya iba bandeko okomona kaka mobali pembe bozo ba tala mobali ya pembe nzoka nde escroc monene. Na Angleterre pe batu bayeba ya zalaka na escroc. Ezali pasi mingi pe mawa bandeko. Ezali pasi mingi pe mawa. Bato mosusu bazali koya koloba ba makambo mosusu na oyo etali Congo, mais ba makambo na bango moko bazali na yango bandeko. Soko yoki yango bandeko na posa ya kosanza, oyoki noze. Ndenge mwana mobali oyo. Soko tali ebolobi ete ye kutu ndenga salele me ndeko kolanda po ozomona ye kimunene ona za nango tene titubia foire lokola mwana ya tubia foire bandeko balobi muyibi na ndenge ya kosakana te grand escroc vraiment ezali pasi mingi pe mawa balobi même na Angleterre aza spécialiste na makambo ki moyibi koyiba même na ba magasin ba makambo ndenge na ndenge alors bandeko Congo yango Tshisekedi bato akomema na Congo. Ba miyibi kaka na ba miyibi. Yango na tolobi ete Tshisekedi fallait azala na devoir ya koyebisa na ba Congolais belé. Bo kende bozo ba formation po ete lobi to kokende kotonga Congo. Mais ya tiki kaka batu na kati na kivoyou, atiki kaka na batu na ndenge ke bazar na ba kimiyibi na bango ndaza koloba bato yo ba ke na bango na Congo. Po ba kende kotonga Congo mais bandeko bomoni pe Tshisekedi asali mwa signe moko alakisi ete bakombata baza bavoyou pona nini bomoni ndenge bakombata babomaki nzoto kosalele bacotisation banini koyamba ye bamakambo ebele mais ntango asali gouvernement est-ce que bomoni ata kombata moko na kati ya gouvernement wana ata kombata moko baloba ta kombata wana tanga oyo tomonaka basali oyo baza koloba français makasi bomonaki ata boloba te ake bon asali gouvernement mais na kati ya gouvernement na ye atia ata mutu moko oyo toyebi kazalaki kombata bomoni ye mpo na kolakisa ete ye moko Tshisekedi abandaki koconsidere bino neti bavoyou yango wana omoni ata na gouvernement na ye aponi ata atia ata moto moko te eza babilembo ifo bomonaka eza basigne ifo bomonaka bandeko tala neti mwana mobali oyo bandeko o soki bascorpion noir na biso te bandeko nde bato bakomone moto molongo nzoka moyibi bakangaka ye na prison bandeko soki général munene te ndelelo ntango mosusu aza komoisir kuna na prison bandeko okomona mobali pembe bolobi mobali ye na matama na ye ndenge evimbi ondike atia yango bamikate ya 5 makuto to banda kolia kala na Congo bandeko
aza kosala pe ba makelele bandeko nzoka nde kaka bato baza koboma Congo ye azali boso na biso botala ndenge aza koloba ayibi mbongo ya basoda par imprudence batindi yesusu na ambassade ya Corée du Nord kuna na Corée du Sud kuna na ya RDC na Asie ake kodokola lisusu mbongo bandeko ezali pasi mingi pe mawa. Alors tokosenga na ndeko ona kombo ya Fanfalonga tika makelele ozali kosala ozali moto oyo kokoloba te po ete ozali moto oyo yo moko kuto yiba meme basoldat na kati ya Congo oke na ambassade ya Congo lisusu yibi mbongo. Alors makelele nini okoya kosala po olakisa bato ke Congo na biso bo Congo na biso boye oza kosalaka makambo ya kogangaka kolobaka makambo ya Général Munene alors que Général Munene azalaki mama na azalaki makangu ya Général Munene yango neloko ebikisa yo nde ntango bakangaki yo ye nde mutakende kointervenir mpo babimiso na prison bandeko na banzi ete ezali pasi mingi pe mawa komona bato mosusu bazali koloba bamakambo mpo na mboka na biso alors que bato wana bazali komerite ata te na biloko bazali koloba o ezanga tina yango tolobi ete tala ba distraction na bino nde botika oyo komi moma congolais nyonso tu aya tosangisa mayele po ete tokende kotonga mboka boza kodistraire bato pour rien ba escroc ya pamba boza kosala makelele ya Congo alors que kaka bino bato boza koyiba boza koboma lisusu bapeple wana kaka awa na poto babimisi neti basantu bato malamu ezali pasi mingi pe mawa. Mama ozali na zongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge touti koloba bolanda mwana mobali oyo na kombo ya Fanfalonga te po ete ye moko azali escroc monene bandeko. Tala bambongo ya basoldat oyo ayibaka oyo ekotisaka ye prison oyo soki Général Monene tende lelo azali komwazir na prison. Bandeko babolingo basali susu erreur batindi ye na ambassade ya RDC na Corée du Sud kuna ke lisusu adokoli bandeko. Bomoni ndenge ba malchance wana nyosu bandeko na matama ngo ndenge vimbi bandeko ondire balesaki ye mungwa ya basenzi ya kopola bandeko soki azali koloba boza komona ye neti moto ya malonga ba escroc bazali bandeko pe ba escroc soki azali koloba ko escroc soki azali koloba na kati ya bato bokomona ye bolobi moto ya malonga bandeko nzoka escroc bandeko babolingo nakoyebisa bino ya solo mwana mobali oyo ko ndenge azali wana ntango mosusu makambo tozali koloba oyo nde ntango mosusu ba scorpion noir bayebi mais ekoki kozala pe na bato mosusu bayebi ye bien bakoki koyeba ete asala pe baaventure banimero na makambo ebele bandeko ndenge azali wana bandeko boza komona kaka ndenge tala oyebi baminene mosusu bato bazalaka nango na mokili oyebi moto soki aza moyibi azali escroc bazalaka okomona ntango mosusu bato mosusu okomona oyibi ye mbongo akeya alobi maloba mabeko abwakeli yo neti kobwakela monene ya kobwakela na ndenge ya maloba lobi bamaloba mabe ale ekomi kovimbiso matama evimbisi yo matako evimbisi yo okomi kaka moto moko bandeko botala kaka forme na ye ndenge azali pe azali koloba azali ata na soni te nzoka moyibi monene moto ayibi mbongo ya basoldat kuna na Congo akotaki meme prison bomoni bandeko bosala attention bato mingi oyo bazali koya liboso ya bakamera bazali koloba bokeba na poto awa mpona kozala na confiance ya mutu yeba nano moto yango malamu okoya kopesa moto mosusu confiance oyebi te lobilobi okomi koregrete bakongole bakomi bato moko mpenza vraiment surtout na makambo boza komona ya bakombata bandeko tobetelanga bino lisolo bakombata yango mpe kaka neti koloka tobetelanga bino lisolo mokolo mosusu mwasi na mwasi moko alongwaka soki mboka nini na émission moko tosalaka oyo ndeko mwasi akomelaka biso akei na France oyo ezalaka ete soki Fally Ipupa moto alingaki abeta oyo bakendeki kosala contrecarrer miziki ya Fally Ipupa ndeko mwasi alongwaki soki na mboka nini akei ti na France akomi kuna po bamarche na baninga na ye bamama combattante bamarche na après midi balobi siko bakende
bapokwa na bapokwa bakende na ndako po bakende kopema po ete na bapokwa nde e bakende kopema na bapremidi na bapokwa po bakobima lisusu po bakende ko intercaler conseil ya Fally Ipupa. Moninga azalaki na sac na ye na 500 € na téléphone portable. Boyebi lisolo yango to betela bino ndenge nini bafiakula yaki yango. Bafiakula yaki yango badokola ki yango wapi na ndako ya moninga. Mama combattante. Donc tala kaka bato baza koloba ete bango nde bakokende na Congo po bapesa solution na bamakambo mais tala ndenge bazali koyibana. Yango la bande koko ba makambo mosusu pona tondima bato ke bakosala likamba malonga to banda nanu ko étudier bango na makambo na bango bazali kosala awa. Tala neti mwana mobali oyo azali koloba neti moto ya malonga soko tali matama bandeko azana matama moko evimba on dirait ba miliki moko boyeko e bandeko uta Angola bandeko ezalaki na miliki moko bandeko uta Angola miliki yango soki e poli bandeko soki kako sali erreur o meli yango bandeko okomona 2 jours après tala matama esali kaka neti ya mwana mobali evimbi kaka neti ya mwana mobali ngapo tutango na mona ki na lobi oh matama on dirait melaki miliki bandeko uta na Angola ona ezalaki po ba miliki moko bandeko kota na kote ya yema bandeko ba miliki yango ezalaki okomona tango mususu date esi inspiré okomona miliki ese baby me ba congolais mosusu kaka na tango ya ex Zaire lokola crise ezalaki makasi babandaki kokipete baza kobukuta kaka ndenge wana nga tango namoni ye na bandi kokanisa na lobi mwana mobali oyo ye pa tikalaka komela sorte miliki wana te po matama na ye modele evimbeli bandeko botala kaka ndenge forme yango ezali nzoka nde pe azalaki na ye kaka na kati ya mulongo ya miyibi ba escroc bandeko yango na tolobi ete bato mingi oyo bazali koloba bazali koganga pona makambo ya Kongo ndeko po ete tondima yo koganga liboso ya kamera yango te nde tokoki kondima yo tokondima moto soki tomoni ete ndenge baninga mosusu bakosala akei na Kongo apesi implice asali eloko ya malonga nde tobeteli maboko mais bino bato botikali koganga liboso ya bakamera bozali kaka bato bozali biganga ganga mais bozali kosala eloko te bokoma lelo ba donneur de leçon mpona kolakisa ete bino nde boyebi mingi na kati ya Congo mais boyebi mingi te yango na tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo tango mwana mobali azali kosala makelele koloba n'importe quoi azali koganga kofinga bakonzi ya Congo nzoka nde ye moko nde asia na kati ya Congo ayiba meme bambongo ya basoldat soki général monene te oyo azalaki oyo mama na ye azalaki likango epai ya général monene soki général monene te mbele mwana mobali otango mosusu ti lelo aza komoisir kuna na prison mais ezali pasi mpe mawa il faut bakonzi ya mboka bayeba ba imprudence nini bazali kosala moto bosi bokangi ayibaki mbongo ya basoda boye kozwa ye lisusu botindi ye na ambassade ya Corée wana nyonso mpona nini boza kotala kaka relation ya général monene na tango wana mais bozali koyeba te boza kofaire circuler moyibi partout akomi mpe na ambassade ya Congo na Corée adokoli lisusu mbongo bandeko ezali pasi mpe mawa bandeko bolingo na banzi ete wana ezalaki mpona topesa bino rapport ya mwana mobali oyo bato bamonaki ye moto ya malonga oyo bakanisaki ete moto nde ya zali na tina na miso na bato na makambo bandaki koloba nzoka nde ye moko afiakula bambongo kuna na Congo bambongo ya basoldat batiaka ye na prison pe grâce ya général munene nde akendeki kolibere ye mais lelo oyo tala ye lisusu azali kosala makelele bandeko nzoka nde pe bato bayebi ye bapanzi dossier na ye pe ba scorpion noir batindeli biso ya mwana toyebisi bino ete bolanda mwana mobali oyo te azali escroc bondo bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci. Bandeko babulingo na bandi duty kolanda
émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bokozumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.